Commandement ya mampinga ya États-Unis pour na Afrika, US Africa Command etie manzaka na mukanda ya bozongeli boyokani ya bokengi na ekolo Congo Demokratika. Boyokani bwango bozali pe po mateya pe malakisi mazongela kopesama na ba officier ya FRDC na États-Unis. Mbula matari ya Amerika elobi RDC ekomi na ndelo ya mibale ya maye États-Unis etalaka kolanda makasi président Félix Tshisekedi asali pona kosukisa mombongo to boteki na bato. Basali ya commission laboratoire ya Ebola pe COVID-19 batelemisi misala uto lobiloleki na mbandaka na Équateur. Basali kosenga sanza mibale ya lifuta na bango bato tuku sambo na misato bayebani kozwama na Ebola na Équateur pe tuku misato na mibale nde bakufi. Jean-Marie Michel Mokoko azali na l'hôpital moko ya monene na Ankara epai wapi azali kotalama. Longola bakumbi mpepo moto mosusu asalaki te mobembo yango na Turquie po Jean-Marie Michel Mokoko akanisamaki kozala na COVID-19. Mbula matari ya Turquie ememaki Jean-Marie Michel Mokoko na mpepo ya l'hôpitalo na bosenga ya président Sassou Nguesso elobi ambassade ya Turquie na Brazzaville. Par société ya pétrole ya bituka ya kala ya Katanga pe Kasai balaki kotelemisa misala ya bango uto jeudi le 6 août 2020 pona kosenga bomati bwantalo na pompe lingomba ya bayi pétrole kati na FEC Fédération des entreprises congolaises ezali kosenga ete talo ya pétrole elanda ndenge makambo manso mazali komata na mboka pe na molongo.